vous n'êtes pas là. Et c'est vous qui critiquez les maladies des gens. Et quand ces gens-là ne sont plus là, vous commencez à pleurer. Et vous ne vous posez même pas la question de quoi est déjà la personne. Non, non, vous ne vous posez jamais la question de quoi est déjà la personne. Hein? Quand les gens sont malades, vous ne rendez jamais visite. C'est au moment où, quand une personne n'est pas bien, c'est là où vous devez subventionner cette personne. C'est là où vous devez aller visiter des personnes. Mais vous, vous êtes là toujours en train d'aller dans les deuils pour aller faire vos spectacles. Oh monaki nini, oh kutaki. Moi, je me pose la question, ce qu'est Zali Kindoki, ce qu'est Zali Kinini et ça la cabino. Je me pose toujours la question. En tout cas, les Congolais belé, il faut badailler. Les Congolais belé, il faut 80%. Il y a Congolais. Oh, il faut que beta bango ba fimbo. Pour changer bizaleli na bango. Parce que na habité, hein. Na habité 80% ya ba Congolais faut badailler. Parce que mboka oyo ezali mboka ya ba ndoki. Mboka ya bato mbazanga mayele, cerveau ezate pe bakoyoka. Yonde ozangi mayele, mboka bazoba. Mboka bazoba, mama na bino okanga endoki, ndeko na ya mwasi okanga endoki, pona nini divergence. Parce que vous n'êtes pas en accord avec ça, tu veux plus la voir, mais le jour qu'elle décède, yonde mutaliboso kyokuna, la mukato bunda, on s'est disputé pour nous, mais toro la mukakaka, est-ce qu'il fallait okufa, hein? Est-ce qu'il fallait kakokufa, la mukakaka toyoka na to bunda? Mais quand la personne est en vie, c'est là où il faut parler. C'est là où il faut converser, c'est là où il faut organiser les choses. Mais non, vous êtes incapable, hein? Incapable. Et les parents là qui ne foutent pas les testaments, les gens qui restent avec bususu bakomi ko yiba ba biloko ya batu, bakomi ko bima ba yanke, mbongo ya yote, musala ya yote, ba parents wana pe o ba oyela ka héritage, bana ba parents na bango oyo, o bana o ba wela ka héritage za bana o ba sali sakata ba boti na bango te. De balingaka kolia héritage ya ba boti wana. Et ça, c'est une vérité. Vous devez changer votre comportement. Vous devez, Papa Costa, bonjour, Bino Nyoso, bonjour. Vous devez changer votre... Les enfants méchants, là, qui n'aident jamais leurs parents, qui ne donnent rien à leurs parents, quand leurs parents ne sont plus là, c'est eux qui veulent prendre l'héritage. Qui veulent prendre l'héritage. C'est les ino, na papa wana ba masombo. C'est les ino, à côté na ye na M23. AFC M23. À côté kuna na kati, il ne s'en cache pas. Basombo, ceux qui ben basombo. Ye azali mutu azaka ko bundela mboka, akoma mutu akabi ya Chilombo. Bakoma pesa mboko. Siko bango mibale babundi na plateau, na moni batinde nga vidéo wana, bango mibale babundi na plateau. Parce que beaucoup de gens ouvrent leur petite gueule qui pue na makambu ya Selezino pour Selezino akei na M23. Mais il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre. Papa Freddy, bonjour. Maman Dolce Batunyon so na pesi bino mbote. Nalobi boye, il est libre, c'est les îles, azana droit ya kokende na M23, azana droit ya kokende bisika nyonso ya lingi kokende. Parce que ce sont des hommes libres. Moi aussi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais non, basombo, ce qui babe masombo, ce qui masombo. Alobi boye, c'est les zones pour nier baswani kula balinge babunda, ce babundi, je sais pas. Je les ai suivis, mais je faisais autre chose donc je regardais pas. Alors, ya lobby ke ye akenda na M23 to kende nano ke c'est les zones ke na M23 za très ya lobby yo po kende pa ba Chilombo ba pesa kabino ba mbongo ya lobby a préféré ali mbongo a Chilombo mais ko li mbongo a Chilombo bandeko ezali mbongo ya mabe makasi po congolais bandeko moi je préfère être maltraité et pas ya mutu mususu. Moi je préfère être maltraité et pas à Rwandais, je préfère être maltraité pas à Ougandais, mais ndeko nanga na ko permettre en côté. T'as le niveau et qualité à homme congolais.
Bota pote na live. Homme congolais azali mayele te donc azo préféré Tshilombo azwa mbongo asomba ba sapatu, Tshilombo apesa a trahi mboka et tout ça parce que nous on n'a pas signé les contrats ou en aucun cas Kagame a déjà dit qu'il a commis président na bino. Mais Tshilombo il déclare tout le jour qu'il a commis président na bino, yé mutozo kamba le garant de la nation. À quel moment bino Babé Masombo OK de koloba que oui on préféré kutozala na Félix que kozala na M23. Mais regardez-moi la qualité des hommes congolais. Regardez-moi la qualité à Congolais bazali batumoko bato qualité à mabe. Moindre. C'est quoi bango bazolinga muto akei na ye. Pour ça la guerre na bino eza comme l'autre monsieur Wilingo Makufi. Wilingo Makufi oui akufi na ye. Netinga na uti na matanga papa wana papa na biso wana akufi na ye. Ce n'est pas parce que ba Congolais na mituna bango bakanisaka soki Paul Kagame akufi guerre esili na est mais vous vous trompez neti Wilingo Makufi combat esili M23 soki AS les nini boko melanga kombo ngo na bosa na ngango ya bananga wana yango pe combat ekosila non ezaka kabino ba Congolais na mituna bino Lumumba abunda bitumba Lumumba AFC M23 merci Lumumba bunda bitumba akenda ko libérer mboka oyo akeiti na ba Nations Unies ti akenda bisika nyonso akamati balongoli maboko me balongola ki maboko malamu te ole biso tokende ko continuer komba ya Lumumba tolongola mindele maboko na biloko Tshilombo ake ko benga ba américain ake ko zongisa maboko la niveau ya ba Congolais. Tshilombo ake ko zongisa ba américain parce que na baliwa ya ba Lumumba na makambu ya ba Congolais oyo ba américain nyoso bazalaka et tout ça. Donc à quel moment ba Congolais boko zala bazoba boy. Enga na lobi boza bazoba bino bolobi ba fingi bino. Mais ce peuple bololé botala Lumumba kenda ko kufa. Akenda ko zo ba risque. Mais lelo oyo boke ko zongisa ba américain ba américain ba yana bango te na makamu na bino ba yate ba yana bango te bokenda ko boke ko benga bango tala ba nani ba comment na bango ba nani ba iranien ba boye maboko na bango na ba américain batu nyonso ba chinois ba boye maboko ya ba américain na makamu na bango batu nyonso kaka bino ba congolais bazoba. Et puis ba Congolais bazo beta maboko parce que quoi parce que bango baza wana il faut ba famille na bango ozala bana 5 na bana 5 wana il faut bango balia ba pizza il faut bango ba voyager na ba avion il faut ba ya vacances na poto nde eloko bozo yiba mbongo ya leta nde eloko ba Congolais bazo yibela mbongo ya leta po bala na bango balia ba hamburger balia ba pizza ba voyager bala ta ba bilamba est-ce que eza raison valable mais botala ba mindele ba mindele bazokende ko yiba bazokende ko boma pour que tout le monde se retrouve pour qu'il reste une vie paisible à leurs enfants pour qu'ils fassent des économies pour qu'ils construisent des écoles pour qu'ils construisent des universités pour qu'ils fassent la technologie pour qu'ils fassent des recherches mais oya bino o peuple nini oyo ba ndoki oyo ba maudit modia. Et puis tous on appelle mikolo bazo ya pe koloba elle a préféré yo préféré penza Lumumba akufela makambo ya mboka akufela makambo ya minéré akufela makambo ya balkanisation akufela makambo oyo ya ki maltraitance congolais azanga eloko akolia azanga eloko akolata azanga maya komela azanga électricité. Est-ce que mutu normal azarane ti ba congolais elle aloba boza bazoba eza ya solo eza lokuta te. Omona ka mutu moko ndeko na yo moko boy bazwa ye wapi on l'a pris là-bas dans le gouvernement lui maintenant il va commencer à te donner des miettes et s'il meurt on a déjà vu ça ici tout le jour on voit ça tout le jour les enfants de Mobutu ils n'ont rien. Les mouvanciers qui ont acheté des maisons en Europe et partout dans le monde en Suisse là-bas les Tchombe et tout ce bien-là, ils n'en ont pas. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de choses qui sont réelles? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner comme des gens sensés? Vous acclamez quoi? Vous
content de quoi? Moi, je me pose toujours la question. Ngana lobby, ngamutunazo loba. Et je ne mets pas de l'eau dans ma bouche. Et je ne tiens pas avec les pincettes. Je vous dis la vérité. En tout cas, Congolais, azali bololé. Il y a comment la Congolais, azali qui bololé na ye, azo préféré pendant de konaya, moi, ne sais pas si genre, ton frère, Chilombosa, disant des pères et des mères, qui volent tout l'argent, il donne à son entourage, il ne construit pas les pays, il y a de ses frères là, les Balouba, qui ont quitté les Kasaï pour aller à Lubumbashi là-bas, pour faire le boucan là-bas. Ils ont déserté leur propre terre. Ils créent des universités, soit disant, bah, tu cotonnes la université, la Mbujima, il coule ceux qui n'a kananga. Mais pour la Moussala Nini, pona musala nini ba congolais penza place nazo loba na ba congolais ke boza ba bololé na sens nini congolais vandi penza zo sala pe ba oh tozo loba na ba américain ba pesa biso journée du Congo en Amérique tozo loba na ba américain et tout ça ba lobi ba koya ko aider biso poto kamba est-ce que ba cerveau bazate na kati ya mboka wana? Il n'y a pas de personnes intelligentes dans ce pays là-bas pour attendre à ce qu'une tierce personne va quitter les États-Unis. Qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas les routes, qui ne connaît pas l'administration congolaise, comment elle fonctionne. Donc au Congo, il n'y a que des tonneaux vides. Maya, comment vas-tu? Il n'y a que des tonneaux vides. Mais c'est un pays de bêtes. Pays à Bazoba, Bizengi. Et pourtant, tous na ba awa ba cinéaste ba maya bazali ba to ba travailler à kati ba monde hospitalier bazali ezana ba to ba travailler à kati ya ba kamukili kili ba congolais bazali partout bazo sala misala. Pourquoi ne pas réunir les cerveaux congolais ba vanda les gens qui ont plein d'idées, les sociologues, les politiques vrais pour qu'ils puissent s'organiser. Il faut aller chercher des tierces personnes. C'est pitoyable, hein? C'est pitoyable, hein? Comment on peut être bête comme ça? Comment Mboka Mobimbe koza la bato zoba boye, bazoba ebele? Bazobota bana en désordre, bana ngo bakozala banani, na ba bizengi nyonso bazolinga kobota bana. Bino ba congolais faut pas bobota kabana. Il faut pas bobota parce que bozana eloko kotika te. Bozana mabele akopesa bango te, bozana kimia akopesa bango te, bande imbécile. Ba congolais faut ba castre bino. Botika na bino ba eriba tout awa na mukili. Parce que bozali bazoba. Bokobota pe bazoba wana bakovanda bien te. Congolais na électricité te na 21e siècle. Congolais na mai te na 21e siècle. Congolais na elamba te. Oya salaka. Congolais ozwa tima desu nani exporté. Congolais ozwa matungulu na Belgique. Belgique ezali tala Belgique ezalaka mukeboy. So nga na lingila zwika mutuka nanga awa nga ala ke kotambola Belgique mobima na kosisa ngo na butu moko. Na okende na Belgique profonde. Na bandi du nord au sud. Na kosili sango tala. Belgique nda pesa kabango matungulu. Tala Congo munene net ezali. Est-ce que bato maele bazaka ba congolais? Pour répondre ngai, est-ce que bato maele bazaba congolais? Bato maele bakoko kanana ba congolais. Répondre. So bato maele baza. Po nga na lobaka na ebite so nga na lobelaka kote nini? So boyoke la kango kote ni. Est-ce que bato maele bakoza na mboka salité neti Congo? Awa to vandi na ba diaspora, to mona ka modèle basaka ba récolte ya ba déchets. Ezala na Amérique, ezala partout. Est-ce que bosi bomoni makambo ezoleka na mboka wana? Dans na mboka wana ba ingénieur civil bazalaka te, na mboka wana bato ba architecte ya solo bazalaka te, bato mbimba ba vimba kana bango neti kaka bazoba ba sauvage. C'est quoi tozo baba congolais bazo bino bolobi boza maele bola kisako ki maele na bino bola kisako ki maele na bino batumbi bimba bazata na banki te batumbi bimba bazo préférer ba égyptien ba uta na Égypte kuna ba ko tongela bango batongali bino ka banda ku normal ezate ka kutu ba égyptien batongi ata ba pyramide pour les loti les pyramide nde ka muisaka bato ba otonga ka ba donc na Congo kuna mwana maele azalaka te o abandi ko tonga ndaku na ye atongi penza. Botala ta mibali yango ba congolais. Mobali nini ya congolais penza ko zwa tanda kuna ye boye, abandi ko tonga ngo ye moko, abandi ko modifier ngo ye moko azate. Congolais yebi ata bricolage te. Ayebi même pas musala maboko.
Si vous avez Congolais, il faut qu'on vous pose des questions. Mboka mobimbeza na bazoba. On dirait qu'à 0,01%, il y a 99,0 de bazabatu. Même pas 1% ya ba Congolais baza mayele te. Bota la bato bolandaka na ba réseaux sociaux. Mutuneti Benita. Benita oyo Benita yaka awa. Yo sakanaka na nga ba sakanaka na ngate. Nga soki nazoba makambu Benita fo kanga masoko na yo wana ozala ngo pete. Bota la mwana mwasi oneti chabote. Botala Benita, botali Benita modèle ba dessiner elongi. Botali mwana mwasi ba dessiner elongi etengami ye akanisi aza bien. Mwana mwasi oyo botali elongi na modèle etengama. Ake kotia biloko etengami si elongi azo se rendre même pas compte kaza présentable te. Yende siko zo ko pesa bino toli boza pe ba soda na ye, ba soda de Benita. Benita yo il falo kanga masoko wana kanga mbanga na yo ngamu tunazoloba. Ngamu tunazolo befolo kanga tumasoko wana neti tubabuli ya mapa ya Covadis. Folo kanga mbanga na yo. Ma bele neti azomelisa babana oyo ya machombe na kati ba hôpitaux ya référence soki ba hôpitaux ya ndenge nini. Zoba munene. Ozali zoba yote. Mayele te na mutu. Tala zo ya ko décourager bino kozala na permis eza complexe te oza mayele te ko sala permis yo ko bota te Benita soko boti mwana wana kozala zoba po mama zala ka zoba boite yo zali kizengit na ba papa nsa wana diango papa nsa wana asambwa papa soi yo kozwaka kimia te yo papa nsa parce que comment est-ce qu'un médecin peut aller ramasser cette merde. Comment un médecin mobimba penza atanga kende ko ataso ko maladie eleki yo omoni bandeko babiloko mususu yango na tozolo babazoba mutu atanga kende ko lokotela biso une ramassie comme ça une fille de caniveau. Une fille de caniveau yango papa nsa wana asambwa awa na réseaux sociaux. Un médecin qui est mort sans dignité. Ko kende ko lokotela biso biloko ya lolenge boy. Eloko oyo ya Benita oyo. Ne papa nsa kendaki kolokota ye, aye na ye. Un médecin peut parler quoi avec cette ramassie? Je me pose la question. Donc médecin moko boazo sona eloko modèle oyo neti Benita. Yango papa wana mona ki pasi, yango papa wana ti lelo akufa, tozo tanga kombo na ye. Parce que kenda kolokote la biso oyo ata soki okomi na maladie zala na dignité sinon nini na yo kombo na yo ko banda ko zala kaka na kati ya poto. OK koluka mwasi aza mayero yebisi écoute je suis en train de mourir, je cherche quelqu'un qui va m'accompagner. Olobi na ye solo oyo eloko oyo bakenda kolokote la biso e papa pansa. Tala lelo papa nsa biso toyo ko yeba un médecin de son vivant, tozo tanga e kombo, to yebaka ta yete modèle à vivant. Likolo ya incompétence mentale. Kongola ta soki atangi ke la saza kaka bololé. Ayebi ko sala même pas la part de choses. Tala modèle papa na mona ki sonia a na mukidi. Bota la papa nsa modèle akenda ko lokotela biso Benita na kati ya makelele kuna na bandala makelele aye na ye awa. Modèle mwana mwasi oyo kisaka papa wana soni. Est-ce que to kaka bana na ye lisusu awa? Parce que c'est inconcevable ko lokotela ko lola ke boy. Mais ye pesa na ba congolais na ye moko boy balandaka ye aza pe na ba soda. Benita zalaka na ba soda na ye moko boye baloba lokotaka ye bayaka kokumisa ye une ramassée comme ça, une fille de caniveau comme ça. Une fille de caniveau comme ça. Même si tu es au bout de la mort, il faut rester digne. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger. Il n'y a que vous qui ne comprenez rien du tout. Ne vous mélangez pas avec les gens de cette espèce. Ne vous mélangez jamais, même si tu es au bout de la mort.
Papa nsa wana koka kokota na maison de repos te. Ya luxe. Avandi kuna na dignité na ye papa wana tozo tanga kombo na ye matin midi et soir parce qu'akenda ko lokotela biso Benita. Pala mbele nini fumbwa. Ala mbele nini. Toyebi papa nsa azalaki kolata bakushe, papa nsa azalaki ko bande te, toyebi peke papa nsa azalaka soki eloko nini, est-ce que makambo na mutu normal toko yeba ngo biso? Est-ce que biso toko yeba makambo wana na réseaux sociaux que papa moko boye, ya docteur, azana mwamba moyen na ye, na ba classe na tanga, tokoma ko yeba ke papa nsa azalaka ko sumba na bilamba. Ye azalaka ko longola ba nye. Tout ça c'est parce que vous ne faites pas la part de choses. Parce que vous n'avez pas de cerveau, cerveau. On ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Benita yo sakani nangana. Ko beto biloko petit. Ko beta yo biloko. Bota la mwana muke oyo azo kende koloko taka ba papa ya batu. Po akende kolongola bango ba nye. Bo vanda kuna boko mata awa te. Mutakala na yo ya mabe nango. Mutakala neti ya satonge soki banani bato ya bandata sango. Ebima awa on dirait ya nani. Mutakala ya mabe neti ya yo to mona te. Ezanga tine ezanga forme. Ozo koloba oui ozo. Yo kalisi batu nyoso bauti na ba famille pauvre neti yo uti na makelele kuna osali kindumba. Yebisanga Benita yo na mbongo na yo zaki ko sala so disant na ba casino na banganda. Orofutela mutu minerval to bogoliaka fumbwa na fufu soki na biloko bangala baliaka soki ba biloko ya masangu soki ba kamni boliaka kuna. Ozala ko sala kindumba. Ozala kindumba. Osala kindumba. Ndewe na kindumba na yo kenda kokutana na papa nsa. Osala kindumba. Pona mbongo kaka ya kiservez ya Kinshasa combien? Ba servez ba touchera combien? Oyo ko futela batu ba minerval, oyo ko futela batu combien? O fut ozalaka ndumba point. Ozala osala kindumba, ozalaka ndumba banda kindumba na bobebe. Po lobi oza mwana muke. Ti lelo ozalaka mwana muke. Yabenga mama tika mwana batu yoko za mwana nanga imbécile. Yoko za mwana nanga. Wana ajidin, ba bisi bino na ko bota bino. Bino boza baleki nanga ya soit disant na ba age ngo toyebite. Yo boza na ba 40 ans. Ngala koza mama na bino. Ngala ko bota bino à quel moment? Ba stupide femme. Des femmes insensées. Mibali à ba Congolais. Ne vous mélangez pas avec des femmes de caniveaux. Il n'y a pas que le sexe. Bota la modèle papa nsawana sambwakati lelo tozotanga kombo na ye. Soko kendaka ko lukela biso Benita oya makelele te, mais lelo papa nsa o reposaka en paix. Lelo toyebi kozala ko sumba la bilamba, toyebi kozalaka mobali moko zaki ko bandete, donc dignité na yo nyonso esuka aw. Bana no toyebaka bango te to juge bango aw. Likolo ya bana basi ya bandumba oya ba Benita oyo. Ozoloba, yo kutu, yo kanisi batu nyonso fo bakende kosala bambetu. Yo kanisi batu nyonso fo bakende kosala misala na bino ya bazoba, misala ya pasi. Yo kanisi batu nyonso bazaka neti yo bazozela mbongo ya mowe moko boye, mowe moko bo akufi kuna na ba maladi na ye, na ba pasi nyonso mutu nyonso fa kende ko longola nye ya papa nsa, pozo mbongo. Mbongo ngo ozio sai nango nini? Yango tozo tuna yo. Yo kalisi ba banquier wana bazaka ba millionnaire ba pesa ba tu ba conseil espèce d'idiote imbécile. Pesa biso ba conseil na ba banque ba biso bazaka ba millionnaire. E ba oyo yebi ndenge nini ke ngana bela ki cancer so ki nga mutu na ye ko ya ko lobangwa. Imbécile. Oyebi yango ndenge ni kenga na bela ki cancer. Yo yebi combien nga na sensibilisaka. Yo yebi bisika nga na tsalaka. Yo yebi batu combien a na réseaux sociaux on nga na kamba bango. On a bikisa ba vie imbécile Benita. Oza zoba yo
Okamati mbongo liango na mibali. Likolo ya magoda. Likolo ya magoda kuto ezanga tina. Likolo nzoto ngo ezaneti. Nzoto mabeneti ya yo. Okamati osirisi mbongo nyonso tu wana. Yo kalisi na famille. Yo kalisi batu nyonso bauti na ba famille médiocre neto ya yo. Na famille na bino. Yo bi famille na nga. Espèce de con. Yo bi famille na nga. Yo kalisi biso soto uta place bisika moko. Fils sans éducation. Yo ça éduqué te oza ni instruit ni éduqué te. Même éducation kaka ya kotala kaka na misu. Tozo loba na yo awa tozo ko loba na tozo ko finga yo tozo loba na batu mususu yo aussi okei na yo mbongo lo kozwa ngo lisusu te. Tala mutu a riche Benita oyo ayebi ni kolata sapatu te ayebi ni kolata elamba te aza zoba donc azali na problème na mutu. Omali ba formation mususu batu bazalaka nango eza pe na mutu eza ka ndenge wana. Ngazaka quinoise te. Je suis pas une quinoise moi. Oza bolole tala modèle oza netisha bote. Makiki wana okenda ko tracer wana. Ebobisa kutu yo. Choko epai. Ngande ifo na yebisa yo. Yo. C'est à moi de te dire, faut pas mettre les produits éclaircissants. C'est moi de te dire, faut pas utiliser ton micro-ondes. Quand tu achetais ton micro-ondes, moi j'étais là. Je suis ta mère. C'est à moi de te dire aussi tout ton corps là est abîmé de choko. C'est à moi de te défendre ça, espèce de conne. Pakola choko mela mususu baka pe mususu. Oyoki? Pakola choko baka mususu. C'est pas à moi de te défendre ça. Pakola mususu. Po biloko ba live na yo osali wana ba biloko zolo ba wana eza ya bazoba. Ozali bololé. Il faut vendre kimia. Ozali bololé. Ozolia ba tala ba soso mabe mabe. Muto azwi mbongo ayebi atako lia te. Muto azwi mbongo azata ne lamba malonga te. Tala bilambo ya obimela biso biso nango. Ba bijo pamba pamba na ozolata yo Benita. Ezanga tina. Muto azwi mbongo za neti yo. Ozo ko ya ko détourner mindset ya ba congolais, n'est-ce pas? Nyonso ya ba congolais. Ozo ya ko détourner ngo. O ko za na permis ezani, ko za na permis za autonomie. Ko za na permis, n'est-ce pas? Ko za na permis ezali autonomie. Ezala ba mindele mususu azani na permis azaka na mutu kataza na vélo. Yo yebi atako kumba vélo yo. Yo, oyebi ko kumba vélo. Ariana soki nani na ko bloquer yo na ko bloquer yo makasi ko ya ko sakana nanga te Tala niveau ya bana ba congolais bazwa éducation te ozo ko détourner ba congolais eza ki complexe oza nde nango toza pe na mayela ko leka permis te na poto po leka permis il faut ça quand même na moi cerveau il faut ça na moi intelligence pour que ne ko leka permis ata po kumba vélo il faut yeba pe ba code ya balabala ke eza sens unique ezali cul de sac ezali boye ozali zoba ozo pe ko fungola mbanga wana ozo ko loba makambo masasamba oyo pakoli choko ti elembi yo za empoisonné ozali empoisonné tala matama eleki masoko na munene matama na yo na masoko na yo matama eleki masoko na munene likolo ya hydroquinone ngande siko ifona pekisa yo Benita s'il te plaît Benita tika choko tika ya place obandaki choko nga mutu nazalaki kuna nga mutu natinda yo ponga na pekisa yo pakola baka mususu mela pe mususu tongola pe mususu ndelo ko to yebisa yo pakola choko baka tongola zwa yango sala nyoso yo lingi na choko ngala kopekisa te muto si baby nzoto neti yo boy ona ko bino kopekisa yo choko pakola baka tongola mela mususu po na kati pe alibumu kuna etela na kati pe na misisa nyonso etela kotika choko te Benita pakola choko
yoki mais là mususu baka tongola choko ngana ko pekiso te pakolango kana ko pekisa susu ba congolais loko te bokozwa ka mafinga na ko banda kaka ko yebisa bino ya solo mafinga kaka nde na ko banda ko yebisa bino l'état ya ko bondela bino esi eleki nga mama na bino te mafinga na soko na yo tomona ki yango eza kitoko te couleur na yo eza kitoko te yo mwana muke ya lolenge boy tomona ki oza madoa oza neti bankoyi nkoyi tomona ki elongi na yo awa tomona ki nzoto na yo nyonso te yo kuto si okomi stérile na choko nyonso si opakola te oyo kobota te soki oboti mwana kokoma zoba toboyi yo kobota te po mwana za na mama ya lolenge neti yo donc ko encourager mwana na leka permis te o ko encourager mwana na yo azala éduquer te o tinda e côté aluka susu koko mususu obo banda ko senye ye bozela kufa po bozo mbongo ozata na solita ko sepela na mbongo mowe imbécile zoba ozo sepela na mbongo muto ayo ozo hein ozo sepela na mbongo wa mutu akufa ozo kokumisa wapi mbongo wangu mutu azala na mbongo azala neti yosi esili mibali basi bali yango parce qu'elle est bien malade qui ne profite pas cet argent là n'était pas pour toi c'est juste le monsieur il a perdu la boule il a perdu la tête allant avec une fille comme toi. Alors, il faut le bela kabiso cancer. Il faut le bela na le bela no cancer na sens ni. Nga mukolo cancer. Yo lo bela biso comment est-ce que bazwaka ba papa ya mikolo o basumbaka na bakushi o banda ko lokisa biso comment ozai ko longola papa nsa ba tufi na ye wana zai ko sumba kuna. Yo il faut pesa biso technique ya ko approcher ba koko o bazala la fin de vie. Comme ça, on a biso modèle yo za ko longola papa nsa couche ozui poupée moko boyo bandi ko lokisa biso papa nsa baloka côté boy sala boy nde musale fo sala comme ça baninga pe bazwa ba 400 000 na modèle ozwaka ba gigolo wana balia ka yo ba mbongo balia ka mbongo ya ba we mbongo mo we ozo ape ko yokela ngo ata soni tozo beta ngai te ma chère na koyebisa yo na zako loba na yo te yo kwela ka beurre il fallait kanga kambanga na yo wana na makiki wana neti chabote on dirait mutu moko boy ba akamwe et l'orignon se comme penza ya kokama tozo kamwa te mais ozo kamwa kaka na biye oyo penza za na ba soda na ye balanda ka ye les soldats de yabe nga na za na mutu te oya ko ya ko landa nga awa nga olandi makambo nga na zoloba oifungoli yo mutu point. Nous avons besoin de tout. Beaucoup y a ta 100 000 bêta bino biloko parce que awa il y a quelque chose. Ok? Awa il y a quelque chose. Chaboté oyo. Vous avez ko fungola mbanga na yo. Ngana za besoin de respect na bino te. Na bino respect ni yo pesa. Nga moi je me respecte assez. Les gens que je fréquente ils me respectent même plus que je ne sais quoi là-bas. Moi au m'honore. Canonisé. Ngana zaka canonisé na bisika na uti kula ba mama mikolo ya ba 70 ans ya ba 60 ans botala nga bazo sepela na ngai moi no yo penta mama soki toyeba ke ata toza pourquoi biso tozaka na mayele oboité quand je prends la parole moi on m'écoute et ça sort comme mutu azozwa mayele azore ba mama mikabi ya soloti yo ye makambo na ndenge nini bazoloba na bino bazoloba na yo nazai koloba na basi mususu bakokutana na makambo wana basala neti yo kizenge wa benita te naza ko kipe makambo te
Natali ozana o memi makambu na ndenge ya kosakana te. O kamati osambwisi papa ya bato. Ok kokota libala kuna ba okito wana bazo epa mama wana mama Magi foko benga na Benita azali porte malheur. Mwana na yo déjà zalaka na ba jeune ya miyibi. Papa ya okito azalaka escroc. Papa wana ayibaka ndako ya bato kuna na yolo. Ndako wana ezaki ndako ya bato. Papa wana escroc munene bainga babeta ye na yolo kuna. Siko mama Magi, mwana mwasi oyo akobongisa mwana na yo te. Mwana na yo akosanfoncer. Akosanfoncer makasi. Il faut bobenga na Benita azali na botutu. Mama Magi, pekisa mwana na yo okito na mwana mwasi oyo azana botutu. Alia mbongo mowe. Alia mbongo mowe atikala kokenda ta na cimetière te ya mowe. Atikala komona yo za kobeta tolo awa wana femme légitime yo zalaki bisika place bakundaka papa wana. Est-ce que yo zalaka kuna place bakunda papa wana? C'est quoi qui femme légitime au même mobali jusque la dernière demeure te. Basukola yete akomema mwana no na liwa po yazali veuve noire. Benita veuve noire. Nanya sukola ye. Nanya sukola ye prêtre, pasteur. Wapi ba famille ya papa nsao basukola ye. Bota la modèle azali mutu mobimba zwi mbongo akoki ata ko luenda kute. Akoki ata ko luenda kupona yete abanda kuvanda kuna. Mobali akufi kaka boye 5 mois ke kokumba zemi. Aza mwa sere akomemela mwana na maladi. Po yaba ye penda zali na dignité te. Ana botutu. Ti mwana na kokota boloko. Soki okitozo continue na mwana mwasi oyo. Akokota boloko o ayebi mutuna makolo te. Po okito wana zali pe aza fausseur. Akokota boloko pour longtemps. Il faut aboya Benita. Benita to sa lolo campagne okito akoboya yo. Po oza porte malheur oza na bototo ya papa nsa. Tala mbongo ya papa. Tala neti o baby CV ya Ramsey. Soki Ramsey. Ramsey azaki koya na ye poto. O baby CV na ye. Ok ko mema ye. Oui oui. Boye penza. Basi ya lolenge boza basi ya mauvaise qualité. Ya ba congolaise. Il faut to longola bango. Oh, ba koma hors série. Avant d'aller moko. To tient la place ya ba Messi Boché. Na kati ya Bible. Po baza ba chrétien. Toko tia e penza. Une femme sans compassion. Mobala zo bela, mobala bimisio na kati ya makelele amemi na poto. Mobala zo beba ozo kende kokota ka mabala, ozo bimisela. Yo précipita liwa ya papa nsa. Yo Benita. Soko lingi ezala individuel. Ponga na pesa ka conseil en général. Mais yo neti likambu na yo eza sur la place, on toko zoyo neti ozala ba soda na yo. Toko zoyo en tant que modèle. Toko zoyo en tant que modèle, na zoyo en tant que modèle. Je parlais doucement yo lingi matana live nango ko sala nga live. Yo ko sala nga live zoba boy. Ngo benga nga pe mama, nga ko za mama na ngala ko bota yo. Mikolo wo bazo bomba ba ajawa. Banda kindumba soki na bo bébé, pakola choko na libumu. Mususu ombela ya komela na biberon to na mulangi. Hein? To tuna yo. Basi ya ba congolaise bozala kamayele. Bozala kamayele bolanda ba bizengi yo te. Bolanda bizengi yo te o bayaka makelele bele awa o ba live o ziba vie. Na kela ba vie ya tufi wana ya banyama wana wapi. Batu mibimbo zoko bebisa vie na yo baloba te batu mususu ba ko landa yo awa po bino bokoma na ba soldat. Na ba chinois na ba soldat soki na ba nani yo yoko fungola mbanga na yo awate okito il faut aboya yo pa okito ngande na mwasi oyo bien te hein ba fille légère mutakala mabebo ebima awo ozo kende pe ko décourager baninga boleka permite fils sans vision zimbongo mbongo abatu ya mowe ozo pe ko kumisa mbongo wa mowe toto yebisa yo yo za kitoko yo Benita yo za kitoko to tie penza basa kitoko to classer au pe wala papa nsa zaka mutu ezaka ko betati azaka dépasser yango wana liwe eza pona batu nyonso ata bala bayebi soko kokufa lobi kozala kokende kolukaka ba biloko neti ba Benita oyo te hein
ata ba biso kokufa sala vie na yo normal kende kokota maison de repos ya luxe pombongo pe oza nango papa nsa ozalaka na mbongo tala lelo osi okufi tozotanga tanga kombo na yo mikolo nyonso ba biso kokufa hein ok koluka maison de repos de luxe ezali kuna bako traiter yo avec dignité okolia biloko ba commande okosala makamno ya bien ok kolokotela biso Benita oyo abomisa précipita papa wana papa laza kolela banzala kuna yo vandelika live lelo oyo okito pinisa yo yaka lisu ba live te okito po ayi azui mbongo wana soka a defi mbongo wana yango zo tiko mikolo ya koloba buzoba soko ye atoko traîner yo na kati ya potopoto mama Magi mwasi oyo aza bien te pona okito efazo mwasi mususu oyo aza mwa logique azonga te pa basasu kuna la famille wana kende kolia mbongo opo ye eloko te aza veuve noire porte malheur amemela papa nsa akenda kokufa mbangu likolo ya kozanga kimia mutu azobela obundisa bana na ye mutu azobela oyaka kotalisa ye mitakala na yo na bamibali mususu yo mutu obomisa papa nsa olingi toloba na yo vérité o biso tokanisaka totiela ko na se hein yo mutu obomisa oprécipita papa nsa o précipita papa nsa mobala ke kozwa yo kuna oya yo kushi banye ezokanga kanga papa nsa comme kobenga yo yako changer nga olingi te ovandeli ka live ovandeli ave pourtant yo oyaka wana po opangusaka papa nsa bino ba mama mibali bazobela bino na bandako soko za capable te lukela ba infirmière futa mbongo na ye surtout so ozala bamboka oyo assistana ezali babengi sécurité sociale muto azali soki azobela makasi il faut pas kokende bambasi o mobali moko bo mwasi no abelaka yo banda kolongolaka mwasi wana banye te eza musala na yo te bokende kolukaka ba infirmier na ba nini bokela ba mutuelle bokela ba sécurité sociale oyo bakotindelo infirmière bakotindelo aide soignante pour sala musala wana botala modèle Benita bomisa papa wana eza yo Benita muto précipita papa wana parce que kozanga mutu soki mobali no abelaka eza yo to kolongola ye nye boyoki eza il faut kende ko sonner na ba assistance sociale il faut kende ko sonner na ba mutuelle batindela yo mutu oya kolongola mobali na yo nye musala na yo za kolongola mobali wana nyete yo il faut kaka ko soutenir ye moralement point parce que kolongola ka batu ba nye esala ka ke mutu comme frustré nati Benita oyo aza la frustration a frustré papa nsa abomisi papa ça avant parce qu'il fallait azoela ye petit papa ça azo kufa Benita azo kolala kana ba ramse Benita rosala ka ba live et pourtant papa ça il avait le droit d'avoir un infirmier d'avoir des gens au kutu ba kolambela ye ba inga banani ba madame wana ba yaka kolamba la bandako ba aide ménagère ba aide soignante ba infirmière il faut ba leka kotala ka papa ça akamati kizengi o yebi kutu ba administration te hein bo blokelenga zo ba moko akomiso ki nini awa ayebaki kutu te kaza na droit ko futata aide familiale pour aider ye akamati amonisi papa batu pasi Benita ko yaka lisusu te soko ye na kombo nanga modèle ko beto biloko petit o regretter ponga nazo pesa conseil en général na opesa conseil en général parce que belé basi belé baza awa stress ya bana stress ya vie à tous les jours mundele abongisa makambu na ye mundele abongisa makambu na ye mobala azobela yo ce n'est pas à toi ya kolongola ka mobali wala banye eza yote ya ko changer ba couche eza ba aide soignante ba aide familiale moi si azobela yo eza yote mobali na yo banda kolongole banye parce que ko yina yo banda sala ngona kanda to yebi mitema na biso ezalaka malamu te mitema batu mwindo ezalaka na bolingo mingi te